Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Toyokane déjà bongo. Leona tongo la mukelinga ndeni. Soko zaki ya nzambe, ongaki kosama kam toyokane lobite. Lobi toyokane ke ngana tiki yo pe akolongola komba fali. Longola komba fali. Oyoka ki pe bakale alobaki ke avant 9h, longola fali na buzoba na yo ya makamna bonzambi nzambi. Avant 9h. Yango lobi oyaki na live na pokwa. Tango si pe live ba bengi biso pe balobi c'est bon alongo di fali ok mwana kende yango na lobi ke oyokela nzambe te oyokeli biso bato mukili po lobe si to tchaki na se lelo yokola mukelanga pourquoi keba na yo ba réserve no eza toujours ça l'église na ona bokimia et l'autre senga ki na yo so salaki ngana baki avana tia na se yaka kolongola komba fali yaka kolobake makamna etali fali te osaleli yangoti lobi na poka bomona ki ete kayaki live lobi na 1h soki na minuit 1h aye kolobake botika fali aza beni fali aza ya nzambe voilà sala bandeko sortie médiatique ne le bandeli ayaki ko pesa ba pic soki botali live na ya liboso bomona kezaki na ba jeton tia zolo baka futelaka tia zolo ba vanité de vanité aobakela nana tia zolo bake ndaku mutatongi ndaku akufi azobwakela nana na ndaku na sika azobwakela nana na ndaku na poto po nana mobala sombele ndaku na poto asombele ndaku na Kinshasa boza mayele aya ko impressionner batute soki to beta kitina te tonga tola tolamuki anga bandoko bake nzamba lobi nanga mbongo ya ndeko nanga eza mbongo ya mabe bana nanga bwe na bwe ayaki na ide wana ongasi na sali role nanga ya ki chroniqueur zitina na lakisi ko osambe alokuta bato ba ndima yo bandima yo mengana ebike lobi tozwaki déjà arrangement osaki arrangement na nzambe te osaki arrangement na biso bato mukili tolobi longola komba fali sala makamna yo olongoli pe oyepe na live lobby otosaki ce qui est sûr c'est ça le reste nga na sukuna te soko sa l'église na yo bato ba ko kota na église ya Tina Ipupa etali yo na bandimi na yo église ebela lokuté za na Congo et ça la ba plein soki yo po fongo l'église no na YouTube ozwa mbongo no le 22 ngam na futaka batute etali yo o memi batu na YouTube pozwa mbongo ozo luka mbongo na kombo ya Ipupa kendo sala mbongo na yo etalinga te nga l'essentiel na talisi batuke oyoki voix nzambe te oso sale la volonté nzambe te poza na verset moko asikope sa bisote oza na mateya moko asikope sa bisote soko senga le pardon zala exemplaire numéro 00 yaka d'abord ko senga pardon na mabe oyo sala yom to chati tina est-ce que bike batebele ba finga malikolo nawo bane ko botika ba sentiment na bino tina bongoli motema biso ba o nyoso to finga ma pendant plus de 6 mois pona tina alors boke ba na bino ta boke tia ba commentaire ngama mbali boso ba finga mwana na ngana mama na nga eza pona tina tant tina yena makambu ya fali na niki biso to zui position ya fali ngana finga ma na leta 1 euro te to finga mabiso sur likolo ya tina ale yake ko bata manasima nana est-ce que boye bango même niki lelo bino bomona kaka niki ngana niki to sona ka pona tina vous bo comprendre même mwana mwasi wana niki o bato babenga zoba lelo akosa mapona tina wana o bino bozo yamba na maboko congolais bo amitema mabe quand vous reprochez à Niki beaucoup de choses mais c'est Tina qui a mis Niki ces choses là dans sa tête. Toloba yango siko pardon oyazo senga batu ya nini yozo senga nga voice mais yazo ko bimisa makambo nikit yako kola sabatu ndenge yo kosa Niki esi acceptaki que yena fali baza susute fali akena nena nana et puis ne pensez pas que nana est venu après Niki et ça lokola mibali baza na basi na bango belé a poni esika na ya osala a continuer chemin na ye tina mutakenda ko ebisa Niki que nana botolier libala pona bakisi que nana akanga
Fali na kisi. Que nana kena koluka mwana na ye na se ya mai. Tout ça c'est Tina. Abandi kozwa Niki, abandi kobema Niki na église pour pas qu'elle contre nana. C'est bien beau d'accuser Niki, mais il y a des filles comme ça, au bantimela ba semeki. Il y a des filles comme ça, ceux qui semeki, yo mozomona ke mobala lingiote, mais semeki azo kosa yo. Azo iso fanda na yo, mobile na leki na nga lingaka yo, ndeko na nga lingaka yo, kolanda na yo te. C'est le rôle que Tina a joué. Tina siko yo zo à côté ya batu pardon. Yo bimisi mabe na yo. Avant senga pardon, ngana sepeli po na memio na potopoto. Omoni ko koti potopoto toko potopoto tanane awawa. O koti na potopoto kitoko, o lakisi ke ozana voya nzambe te. O lakisi ke ozana voya nzambe te. O Dieu ezala te, o kwe na piège, o kwe na potopoto. O comprendre? Pour ce que oza pena na minito na voya nzambe, oyoka mama Kongo te, oyoka nene ya te, oyoka réseaux sociaux te, okolala na esprit ya nzambe, okolamuka na esprit ya nzambe. Voilà les réseaux sociaux. Okwei. Skoto zelo fongo l'église. Yo fongo l'église maman okomi na ba prophète. Yo moko okokate Kasi to zela ba prophète wana ainsi dit l'Éternel. Bayako bimisa yo avant oya kote ya batu il faut ba poto nona no bima nzamba sala kabongo nzamba va tika yo liboso batote ya nzamba fa sokola yo abando longolo molimo ya impudicité molimo ya séparation molimo ya songi yo moko nanu fo omite ya yo moko omi sokola yo zoya kaka na ba parabole bolimbisa to pardonner yo muto sala ke bana na bazanga tata. Kande a fali, yota ozongeli nana, ozongeli fali, oke kokosela Niki makambu. Yom to kosela Niki makambu. Obosani? Bazi ya likambe zaki yoti. Ne comment si ko yo lelo, baninga musu bazana pasi kuna bazo souffri, ba manque à papa, ba nini boye tout ça et tout, ale yo fandi na yo, oke ko bata manasima nana, ale oye ko bimela biso ke okomi ko sambela. En tout cas, yo pouvez belé. Yo peda osa exemple ya Bible. Combien de fois l'homme peut tomber? Combien de fois l'homme peut se relever? C'est toi. Pardonne les musunanga Tina. Que non lukamatea. Tota soki yo bando ya 4-5 fois. Yo sakala ko luka succès on souffrir na réseaux sociaux. Bon mazo matsa batute poani. Tina. Matisa batuti oyo kadeba wario bako beto kune. Nzambe la ngai mwana mwasi obilo bosakana na nzambe. Yo pe na nzambe olobela yo. Molali na nga po la mukala tongo boy se ko lala na kombo na nga. Tina na traumatisé o makasi ya. Tina traumatisé. Tina ndazana alali na kombo mama Kongo. Alamuki na kombo mama Kongo. Fana na Tina. Soko Yesu turo ufongo linga susu live. Yo so landinga opengwa. Iso penguit. Tina eza réseaux sociaux. Tina alali na mama Kongo alamuki aye na 10 heures. Ayo te abatu mama Kongo tchaba voice. Tina nana besoin voice te. Ngano to swana ki point bar. Nana besoin voice te. Po batu ba comprendre que to solo la ki bata la live nanga. Bata la pe live na ya lobby na butu. Ya hier soir. Maloba oyo lobaki eza maloba ngana lobaki avant. Maintenant, comment ça se fait que tu es venu répéter exactement la même chose que moi j'avais dit? Olongo lito baki cité Tina. Toi, tu prends des gens pour des bêtes ou quoi? Songa notre sola quitté. Comment ça se fait que moi je suis sorti en live avant toi? Et j'ai dit aux gens que yo, il faut y aller en live. Olobaboy soufali. Yo pour faire live. On répétait exactement la même chose que je t'avais dit de venir dire. Et tu es venu épargner Fali. Tu es venu adorer Fali. Tu es venu dire aux gens que Fali n'est pour rien dans ma kamnayo. C'est tout ce que j'avais dit. Et c'est des choses qu'on avait eu en conversation. Moi, je t'avais dit que je n'ai rien contre toi. Enlève juste le nom de Fali. Oyoko sale lango après na tongo yoko dondwa. Tu me dondwa nini? Là, si na eu résultat ma kamnanga, na rando na yote. Moi, l'essentiel c'était que tu enlèves le nom de Fali. Na balokuta na komba nzambe. Na lokuta na makambanine. Et tu as fait ou pas?
La question que moi je te pose, ce que je t'avais dit de faire, tu as exécuté ou pas? Au Saleliango. C'est fini pour moi. Moi, j'ai fini ma mission. Ma mission est finie. Toi et moi, on s'était mis d'accord. Je m'occupe plus de toi à condition que tu viens enlever le nom de Fali. Tant qu'on a Sisi live, Yopo Koti live, Oye Kolongola Komba Fali. Donc, le compromis est fait. Chacun a tenu sa parole, à sa parole. Nga na teni parole na nga yope. Sauf que tant au sali bongo o lamuki na tongo. Bato ba ebisiote. O moni bato ba conseiller yo ke ya ko longolelo kwa mama Congo e kangi yo. Ba conseiller yo mabe. Sauf que so zu compromis na mutu na téléphone ba ya kalisusu te. Yonde mto bimi fausse. Parce que toi et moi on avait déjà compromis. Tu enlèves le nom de Fali, nga pena tia na C. Mais bateau ba eko benga yo ke kende ko longola eloko mama Congo lobby kende ko longola ngo bato nande ba kosi yo et bimisio fausse. Moi l'essentiel on a l'accord qui était passé oyaki to lalité kaka na même butu oye ko longola kombo ya Fali. Moi pour moi c'est bon. Nga pona nga c'est bon. Moi j'ai tenu à ma parole, toi aussi hier soir tu as tenu à ta parole. Au fond, lipe live, oye kolongola kombo Fali. Chacun a tenu à sa parole. Si qu'on a dit que batu tout autour ba benga kabatu. Yo poza na batu no ba bengo ba bite. Et lo kwa na mama Congo ebeti. Kendo longolango. Kendo lo bako benga ki ete. Kende bwe na bwe. Yango la muki na tongo. Oza ya nzambe te. Oza ya nzambe te. Moni bato bosa na bango YouTube. Pobo zwa mbongo. Nde ba eko kosa yo. Kende kolongolelo kwa mama Congo. Ngeza nango sonité ngana muto na tena parole so na lobby inange tikala i ndeka na lobaki ndeka yo salelaki et nous deux to yaki pe lobby na pokwa to sila naki déjà oh lobby na tongo obimi zoba ce qui est sûr c'est ça ngaya ke nanga na ke marché bonne chance dans ma terre nao Ce qui est sûr, bravo. Bato ba longi nzambe na yo. Obimaki na réseaux sociaux na esprit à ma bé. Bato ba contre yo. Tina ce qui est sûr, posa na fenêtre. Denga pe. Nazayi na fenêtre na yo. Nga kutu na komeli yo na ba commentaire. Nga nazayi komeli na commentaire nga bi tande ba kosi yo. Tande ba kosi yo ki ya kolongola mama Congo. Yo kolongola nga te. Nga za na réseaux sociaux. Nga so na juda nga matière mususu na leki yo makasi ka na ba verset biblique mais koyende kokosa na komba nzambe te tozwa ki de un compromis lobi na butu chacun a tenu à sa parole na makambo na ye nga na tenir na parole na nga yo po tenir na parole na nga na kenanga mais ce qui est sûr merci na bato à réseaux sociaux merci na bato bolinga musique a Fali merci na bato boza na conscience bo comprenaki ke ayaki na ndenga mabe biso tout ochelie ba barrage yanga eko changer maloba boromona okene pe musika te asa bon po annuer frère na ye toza awawa okene musika te elle veut juste nuire à l'image de son frère. Merci parce que même ba gaulois na ba gauloise na ba gladiateur bolandi était bon comprendre que Fali pe azana orli na ye ndenge bango pe ba ebi ke bino pe bozana orli na bino bango pe bazana orli ni na bango. Hier, vraiment, tout le monde, bah, mon que Tina, il peut pas amouter ma mabe. Tina, okito mata, ko bois kamakam no pa nangate. Kwa ko balusa match te ke bat ba mona o mama Congo okota makamba famille batu na koti makamba famille na binote, to monyo ka mute ma mabe to ekoloba. O moni ko komi ko bunga na mateya na u. Soko ye kote ya susu pardon, bimisa ba vérité o bosola na Tina, na Niki. Soko zapenda muto nzamba bengi ya solo yaka kolongola Niki image o batu balati sa Niki yaka kolongola yango. Soki vraiment tu as reçu Seigneur et Jésus comme ton sauveur dans ta vie yaka koloba pourquoi tu n'aimes pas Nana que Nana ne t'a jamais rien fait que Nana banda kutana frère Nabino elle a toujours été une bonne femme pour ton frère. Yonem tozaka jalouse na ye le pourquoi et le comment on ne sait pas. Okoki ko ponela ndeko no mobile moi cité ndenge ye pa ponela ko mibalité bref ane yo zana mobile à 28 ans moi non tokoki obota oh yo poko ko mais Fali n'a pas choisi un nom pour toi azotalo na buzoba no sala ka tout ça
Yaka kolongola niki image o batu ba pesa ye femme moko ya zoba, maman ya zoba, akaboli bana na papa na bango. Viens dire au monde entier que c'est toi qui a fait que Niki a kote na berre wana. C'est toi oh kende ko boti sa espoir n'est pas un Niki. Pour basi msou bazaka faible. So razo so la bien na semeki. A mona net que semeki a bonsile libala, semeki a salabwe. Tika na yo na kombo nanga. Il n'y a pas Dieu dans tout ce que tu fais. Et ça a réussi. Le reste est alingate. Quoi qu'on a imaginer que batinyo se basali le ba live obinisanga en tête. Pourquoi pino banalise nange swa kabino? Hein Tina? Hier il y avait pas que moi. Ngakutu muta tinenga na kota live na yo na pesi mbote tribichou esi kaza. Abenga mama kongo ke elanda Tina. Ngakutu na boyaki. On dirait yebaki ke ya minene fandi kuna. Gros bisous tribichou. Au moni, quand tu vas venir prêcher sur le pardon, yomo refusa nan exemplaire ya pardon wana. Yomo konanu avant batwa banda kokomelo amen amen. Ba congolais, bino boza ba fanatique ya buzobe, yango bomona n'importe quel pasteur akoko fond l'église na Congo, ali bobandi ko pesa bambongo na bino, badim na bino. Kala mingi te bo pesa pe bambongo patina na badim na bino. Après to makambo ekoko ya bwaka kolela. Bwaka kolela bato. Est-ce que Moutounio soit semble la kaka fouye na réseaux sociaux? Est-ce que Moutounio soit nzimela kanzambe fa comme oteya? Hein Tina? Donc biso ba tutu otoza ba croyante, otondimela nzambe. Il faut biso ba tutu to bandoteya. Donc bino appel ya nzambe égal koteya. Appel ya nzambe égal kokoma pasteur. Appel ya nzambe eza kokoma prophète, prophétesse. Mais vous blaguez avec les gens. Donc simple bandimi bazalate na mukili quoi. Soka muto yuki nzambe. Yaka nan kolongola niki poton ndima penda obongwani ya solo yaka ko solo na batu penza bien bato ba Holanda yo yaka ko solo na bango bien lobake bandeko soki lelo o niki akoma boy soki bofinga niki bofinga bana tout ça là c'est à cause de moi. Botala na joua ki boy na loba ki boy na sala ki boy o sengi nana pardon o sengi ndekono pardon o sengi pe niki na bana pardon. Voilà la personne qui reçoit Dieu, comment la personne se comporte. La personne vient kosopa mabena ye babi soko olobi mabena yo nzambaza juste bon pour te pardonner mais yo mabena on a no bimicité mabena o bombi na kuku ale na poisa ozwa ko yebisa batu pardonner amen te. Yo ko tika mwana mwasa batu na position wana te. Yo bi combien de baseme ki bakosa basi bandeko na bango, ba ex bandeko na bango, kendeko na ngalinga kayo, yo nde mwasi na motema, yo nde bwe na bwe, ebele bakweya bongo. Ndenge yo kwesa niki. Ndenge yo mema niki na eperdement. Pour rendre yaki ya yo na niki, ezaki nanate. Yo koti sakaka nana na buzoba. Yom to sala te batu ba finga nana. Yo sali sorti médiatique, lelo et se retourner contre nana. Ti yo ye ko bakenzamba visiter yo. Ti yo ye ko sala sortie médiatique na yo. Nana n'était pas là, mais tana ba panel de combat nane komi. Tande ne combat nana wa mutu mabe. Même ceux qui ba yabi nzambe. Il faut qu'on réfléchisse avant ça la sortie médiatique. Ngana sepeli na frappé au kitoko. O lali pena na mama Congo la muki na mama Congo. Ce qui est sûr c'est ça. Que ça l'église na okuna. L'essentiel biso si to komi esi kango. Ozui moto ya makasi. Et puis yebande ozobenga batu na YouTube wana côté eza ngo makamna ote. Ki songi ndeza makamna o. Au moins de côté réseaux sociaux vino pe ko bima yango moko. Okomi YouTubeuse, okomi TikTokeuse. O senti que TikTok mbongo ezate. Kene to sala ba direct be mbongo ezate. Yango bengi batu bolandanga na YouTube. Au moins tango ke kuna vino siko eko bima ya solo. Batu nyonso batambola na yo. Na batu nyonso zona bango problème. Ba bando mata ba panel bando koluba makamna o. Oko sambwa awa Tina. Oko sambwa. Biso to say musana biso. Biso to eko défendre artiste. Artiste so azana raison to défendaka. Ce qui pas azana tort to pese tort. Mais na yo na fali, c'est toi qui as tort. O la kisi ki mutia mabe. Ato zo na komwa nzambe. Pala ngundeti mtokolanga ozo lekate. Live noa liboso oye o beti biloko. Allez, tant on mone ozu lumbe mwete oye ya mibale. O bandai non na liboso batu batio kate oye sko fandeli yango penza live oye koteya. O mone lengi ya caméra wana eko sila yo. Moi ce qui est sûr hein, otosinga
Nabaki longola fali, o longoli fali, contre esili titina, o la tinga bwepoani, tiko la tanga pardon. Na numéro na audio na otiate. Yo rasinga na beb ça va contrat na nga minene pona yo. Yo pesinga combien? Na lie combien na un victime? On nga na bimsa audio. Tika nga, pardon. Ce qui est sûr, to benga naki, to lobaki o esenge ko loba. Nga na ebi o yo lobaki, yo po ebi o nga na lobaki. Nga na ebi ko salela o nga na lobi, yo po koti live, longoli komba fali. Ce qui est sûr, c'est ça. Na leki nzela maman. Continuez chemin, ok, font l'église. Bon, tout ce qu'on a sous soi. Cher Esther. Tout reçu comme boni. Pour tout wanakuna, ozaki Esther. Tout comme Naomi, comme Marie Madala. Tel service déjà combo toeba. Pour tout bengo tine zo sonete. Pour bino tambo bon wanaka bo changer à combo. Tambo bon wanaka bo changer à combo. Tout comme Sarah, comme Antoinette, Anne-Marie, bon tout n'a soit à fond les live moussous kuna, bon tout n'a zana maturo moi débat toi ouais, pour yo matarate, zela, na maturo nan, bon zela, zela, tu n'as kuna ça qui demande aux oignata. Si ça lui demande, ah oui, ça bien. Hein, Tina? Ça t'a demandé. Bon, on a dit pas na au bout comme ça. Sœur Esther, Marie Mandala, Sœur Sarah, la maman de Jésus. Allô, bonjour. Ah, bino bozaka, bon, matabino. Vous là. Na sepe na kombo molekinzela. Molekinzela ya koloba. Ezama kama ya na kote la tina te. So za mutachina ko matate na boko swana Allô, bonjour molekinzela. Allô. Allô, nakata kicho. Allô, Deko. Oui. Au matin erreur. Oui, la matinée erreur. Merci beaucoup. Ta pote en bas, hein, ma chérie. Bon, que c'est vrai, tu t'as que comment te belé na erreur. Il bosse la kera so mutamati beto saboli. C'est quand on a un peu indulgent, te belé ba mata na erreur. Tout le monde mutamati a solo bate to stop pour la namute. Allô, bonjour. Allô. Allô? Voilà. T'es belé, hein? Bon, surtout ici, bitenga na kenanga. Tinanga kenanga, sotenga pardon. Allô, bonjour? Maman Nadia, ça va? Oui, ça va, papa. Boni. Kala, on a continué la live, on a la live, non? Juste ici, il y a Suisse, Congo à Brazzaville. Oui, je sais. Ah, tu sais au moins. Comment tu vas? Tu vas bien? Tu as bien parlé. Pourquoi? Parce que cette histoire de Tina et les enfants de Fali, c'est elle qui était dedans, au fait. Tous, on sait. Hein, maman? Tu es bien. Il faut faire un pardon na Banaya Fali. Avant, il y a le quota ou le salon. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, ça me fait mal, parce que j'aime beaucoup Fali. Ça, je te mens pas. Je musicien surtout. Mais Nengue Fali n'a pas de bazo de Banaté, donc ça me fait très mal. Donc, c'est aussi mon même cas avec ma fille. Tu vois, ma fille qui est là, la profil. Ça fait 10 ans qu'on a sur le Rana été. Tu vois un peu? Donc, ça fait mal aux parents. C'est bien donc pour polier bongo. Parce que ça songi. Mais, toi, mon arangoté. Papa, faut pas comprendre, faut comprendre les Congolais. Ouais, les Congolais, ça n'a facilement influençable. C'est-à-dire que nenga zoa na combat Jésus wana, batusu bazo ba oui, abongwani, azo sambela, yango moni batu ba otondele wana. Mais batusu pe bazo kende, vu qu'a commis maman prophétesse, azana ba prophète, batusu pe ba kende wana contre Fali. Bazo s'attendre que na ba dire na ye, parce qu'elle avait déjà pris le chemin de venir dire des conneries. C'est nous, on a bloqué ça. C'est nous, on a bloqué. Elle avait déjà pris le chemin de commencer parce que si tu regardes son premier live, il y avait beaucoup de pics.
Il y avait beaucoup de pics. Elle donnait des détails indirectement aux gens pour montrer que Fally, il a l'argent, mais il prend pas soin d'elle. Elle est locataire. Tout est vanité de vanité. Il faut pardonner. Il faut lui dire de pardonner. Les mamans, faut pas retenir les enfants. Et puis, à un moment, elle piquait Nana. Quand elle parlait qu'il faut pas mettre la séparation entre les enfants, tout ça et tout, elle piquait Nana. Mais c'est elle qui est la base, elle est la cause de tout ça, maman. On connaît. Moi, j'avais parlé même avec Eddie Badiata une fois. Je l'ai écrit, il ne m'a pas répondu. Voilà, j'écrivais même à Nana Boudouka. C'est elle est la cause. Papa, bango tout ne bazawana bato tout bantoura Fally. Baebi que sortie médiatique ya Tina Ezaï Mabé. Mais voilà. Elle est venue se rattraper parce que hier soir, elle et moi, on a eu pick and et puis on a mis les choses en place. J'ai suivi le live, maman. Pas de mentir. Et elle est venue hier soir, elle a commencé à dire, enlevez mon frère dans mes choses, enlevez Bouenaboué. Après ce matin, comme elle a vu qu'on a fait chacun, on a conclu un marché, Moutoulamuta tenir na parole nae. C'est pour ça que Abimi na tongo, oh, baby c'est longo la lika mama makongo. Naebi nenge leka papa. Je vais pas rentrer dans ce jeu. Batu na ye mutu babengi ye. Pas bato ba ki ko réconcilier biso. Eza batu ne mususu, oh bazo sala na ba sala campagne okeno lia ba congolais mbongo na kombo nzambe. Nde babengi ye babi kende longole loko wana mama Congo. Ozo comprendre. Donc nota ye ko longolango, je m'en fous parce que je vais pas rentrer dans ce jeu. Moi l'essentiel aya ko longola kombo Fally point barre, c'est tout. Ouais, à Senganani pardon comme on le dit, à longola image ya mama bana Fally. En fait, la papa yo ka soni. To ka bongo motema ya solo ak senga pardon maman. Sinon te papa juste bongo ni motema solo te akoya ko ba makombasa asala nikite akoya ko ba mission na pembe na nikite elle aura honte parce que azana ya ko bongo ma solo te azana né de nouveautés. Voilà, parce que Fally il aime beaucoup ses enfants, ça je te le dis. Mais ça lui fait mal, le pauvre, il est là, tombe mo na podium mo na ana makansebele pa na bana mi balona. Merci beaucoup, bon boulot. Allô, bonjour. Ah, bonjour, Maman Congo, bonjour. Bonjour, ma belle. Oui, donc, Maman Congo, donc, Naïna Tina, toi, pressé pour Yaza Juda, Yaza Orly, Bionique, ya Fally Yewana. Tozo Zela Sikoyo, Aya, a expliqué biso kindo qui a Fally qui pédé a Fally oh biso to yebite ameka boni ko za pe boy après stade de France yo mutu mwana mama na oba bomba kaye likambu nini oh ba to lo lenge maman a vu déjà jouer à réseaux sociaux on y a suscité en cocaté au moment que lobby n'a pas ça changer parole à ça changer maloba voilà en tout cas merci à vous tous oh non subozaki sima derrière l'artiste. Merci vraiment à vous tous, la famille. Ce qu'on t'a dit que nous sommes l'église naïe, n'a pas d'adepte naïe. L'essentiel, à ce moto, il y a ma chroniqueuse, il y a ma chroniqueur, il y a bino bateau bolandarabiso. La vie, c'est comme ça, bandeko. Quand quelqu'un a tort, on lui donne tort. Quand quelqu'un a raison. Parce que naïbi que, dans la sortie médiatique, il y a Tina, il y avait beaucoup de sous-entendus. Oh, batutu, baza, bazo, bate, ba comprena kiango. Donc, merci parce que dans le moment où il n'y a pas eu de warriors, il n'y a pas eu de Gaulois ou de gladiateurs. Tout le monde a compris que dans une famille, ceux qui m'ont a zui, le boko Nzambe, a zui, nini a bénédiction Nzambe, il y aura toujours des orlis et des orlines dans vos familles. Voilà. Et tout le monde va être au contraire. Bato bolo bake anzimeli, azana droit sel Nzambe naye, tant mieux pour Nabino. Bozo comprendre, tant mieux pour Nabino. Mais sachez que, tant Tobima qui na bouzo bate, Tobima qui pona kwa ko panza famille, elle-même, elle s'occupe bien de ça. Elle-même, elle s'arrange bien à détruire son frère. Tobima qui justement pour venir protéger l'artiste. Et puis, bon, moi, même la famille à Pogba. Merci pour de comment à Komelinga. Vous avez vu même son propre frère, Azaki Yudanaye. Voilà. So, toi qui côté là, Tina ba qualité, nelelo o mawatro. Ça ne se fait pas. Donc, ce que tu qui bino bateau beaucoup na église na ye, ndenga zape na besoin bon on a visibilité à ken na YouTube, à comme youtubeuse, tiktokeuse, to tiki. Mais toi ko salango pas pour séparer une famille, mais on est venu protéger l'image de l'artiste Fally Ipupa et de sa femme Nana Ketchup. Voilà. Bafana. Toi qu'on protéger, on repose au tika kiango boye, il y avait beaucoup de sous-entendus, il y avait beaucoup de gens pour makambo oya koloba et pour ça qui batou, banda ko imaginer. Toza bazobate, to comprena qui sorti nae. Maintenant que c'est fait,
que tout le monde a compris que comment est cette dame, elle fait ce qu'elle veut. Le reste, naza soukounate, lobi no yana makamnanga moussous. Moi, l'essentiel, ngai nazaka côté à juste. Moi, je n'ai pas été contacté par quelqu'un. Oh, maman, kon yako lobela fali quoi que ce soit. Non, je l'ai fait de moi-même pour na mona qui mouté à ma batina. Et mouté à ma batina, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et sachez que ce qui se passe aujourd'hui entre les filles de Fali et Fali, c'est à cause de Tina. C'est Tina. Donc avant à côté ya bino, le pardon, il faut tinda moko banda pardon na famille na ye. Avant ya ko yebisa bino ke faut ko limbisa nzamba benginga, nzamba benga batu boyete. Nzamba za muta salité te, muta désordre te. Dieu il s'arrange toujours pour arranger les choses avant abenga yo osa ela musa na ye. Ako silisa mabena unyoso, ako sokola bosoto na yo. Il va te laver. Même si tu es devenu noir comme du charbon, Dieu est capable de te rendre plus blanche que la neige. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Cela veut dire quoi? Tu n'as osé na mabe. Avant, il y a côté na mabe à battre. Mais il faut otato la mabe na osalaki. Hein? Même na bakir dam to ka kotato la. Avant, ok, pas sango. Au fandi boye batini ba fongo li tango alobi. Mon bienvenue à toi, mon fils et ma fille. Alobi, je viens confesser mes péchés. Allez, sango alobi, confesse nzamba zo yokayo. Obandi koloba, na yibaki, na tongaki, na botolaki, na bomaki, na cholaki, na mfiaki. Obandi kotato la tatola. Après, nzamba alobi, va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as cité tes péchés. Tina jusque-là, yoba péché na yo, oye ko lobate. Oye ko tatolate. Alors, comment nous on peut te pardonner? Comment les gens peuvent te pardonner? So ba yebite ba ko limbiso na likambunin. Tant yo zo senga pe ba ex na yo ba pardon, avant ba ba pardonner yo. Même sous ba yebi likambasa la yote. Il faut que l'on des causes mukoko limbi sangai. Au moins tant ozaki na libala, ceux qui libala kufa po sala kinga boye, nga pe na trompa ki yo boye, yango moni après yo na keno zo bord moko ezanga kombo, na kenda ki boye, après na kena mwana moko à 28 ans, au tatoli au moins des causes là où il sait le pourquoi il doit te demander pardon et de pourquoi lui aussi doit te pardonner. Voilà, ça se passe comme ça avec la parole de Dieu. Boa koko saka ba yuma na bino wana, ba dept na bino, ba biso oto ebi ndenge kendaka. Yango moni batum sus to mona ka mama moko azali aba pupola kete po ayaka kotato la mabe na ye ayaka liboso alobi ke ngai nde na zaboye na longola bazemi na zwa mibala batu na sala boye parce que ayebi ke biloko bongo il faut kotato la ka soko tatoli même si les gens se moquent de toi même si les gens t'injurient au moins liboso nzambo komi petolo hein yango wana te hein okomi propre mais yozo bomba o yo sala mais c'est toi qui viens prêcher le pardon. Et tinangala ke l'essentiel est aux lumbe lumbe. Et nazata kunate. Et na bato tu ba bimela ke wana olali na kombolanga. Wali bome. Na la batsaputu ah encore ça gentil hein. Pour kweleli ba warrior bazab nini. So ezaki pota ba golo zaki orli. Ongozo ya biloko a moto hein. Ta ba golo ande bazab sembe. Bonjour papa. En tout cas, Bawario, félicitations à vous. Maman, n'a pas de problème, moi, boya. Ce qui vous permettre de faire là-bas. Il y a vraiment. Ma cambo, je le canakin, il y a des terrains. Ce que vous excusez, on a le baka parti là. Papa, moi, j'ai le bolo baboué. Tant que Batouazano na ma cambo, il y a prophétesse. Tina, il faut pas. Bon, la petite loca malobé, comme ils sont matières avec le respect de nos kwabana. Oui, maman. Bonjour pour la batuño sur Baza Baolanda ngai. Nga kumbo na ngai Jenny Fimbo. Nana loba papa na ngai avant dans Hollande masumba ba terrain depuis 2004. Depuis 2004 hein. Et masumba terrain na lobi abeta tour na kini ake monango akeipe ko monango boy. Akuta na mutu mo boy. Soit disant lobi camarade Fachi. Alobi bongo ye camarade Fachi. Abi père nanga alobi ke ba terrain oyo eza ya ngai. Yé pas le baiser. Papa nanga abimisi mikanda. Elle abimisi mikanda. Père a tourné. Yo pe bimisi yo. Papa, la privé pardon. Oye komi di solo. Oye komi di solo moulaye hein papa dodo col numéro nanga eza 07 51 52 78 75.
07 51 52 78 75 peu comme il solo hein et comme il solo munene ta kaka tozaki na prophétesse Esther Ipupa ce qui Sarah Ipupa ce ko so to bito bando kota mamba terrain betala kaka bon bande konga na suki wana na sengi kaka na batu nyonso merci merci na ba warrior merci na ba Gaulois gladiator merci na ba mélomane ya bonne musique merci na ba spiritas bato baloba pourquoi mama Congo sengi na ba Gaulois na ba gladiator merci parce que depuis hier totali ba panel et belé il y a pas grand bateau belé te ba ofinga fali na nana bato belé ba comprendre ki muté mabe ya tina parce que bon comprendre te ezana makambo susu bokoki kozana ba guerre entre les warriors et les Gaulois mais ezana makambo susu ezana makambo ya vie étant la susu guerre te bango pe ba Gaulois pe ba bato ba réfléchissaka batali ba moni kete biso pe tozaki na Orly bo moni ba minini libanga lizwindeke chaku ko sekate parce que dans la famille il y a toujours des gens comme ça yango bo moni même de partout batno so batemela kitina oh tina zo sale komi Sony. Elle ne peut plus reculer. Pour ce qu'elle a reculé, ça les Sony. Elle ne peut plus reculer. Alors, bateau, maman, quand on va audio, on a audio bimisate. Nana audio bimisate, on a muta parole. Sauf si na pesi parole, na pesi parole. Oh, ya moni kena lo kuta, et talibino. Oh, ya moni kena lo bi vérité, c'est votre affaire. Et ça, réseaux sociaux, et bon, on peut moutouter. Mais tout ce que moi, je sais, le autozwaki, compromis autozwaki, il y a respectaki, ngapena respectaki. L'obitanga yaki na pokwa bato boza mayele obo réfléchissaka bo mona ke ngam tuna yaki live avant ye ngam tuna bimé deuxième fois avant ye ya ça qui première sortie ngape na sali première sortie tant ozui batiraillement ngam tuna yaki na réseaux sociaux liboso et puis na lobby makambo yo to tchaki en place que il faut aya na koya lo sala sous live et puis tanga eko bima après nga atikala ki koloba te ke o na bengi mama Congo te na swani na mama Congo te bomona ki ayeko ko laver frère na ye ayeko adorer son frère ayeko ba ke makam na ya zo sala eza ya frère na été comprenez bien bande ko réseaux sociaux de kendaka tango alali batu na ye siko ba bengi ye ba bite kende ko longola eloko ya mama Congo nde batindi ye donc ye nzambe te mtatindi ye eza batu ne mtu batindi ye kende kolongola sachant très bien que ngana ya lisusu te parce que les accords ont été déjà trouvés ngapo na ngana monnaie qui est sortie médiatique na elle avait beaucoup frappé son frère femme ya frère na bana oui azaki na sortie médiatique ya lokuta ya komba nzambe te et puis atosi lobi na pokwa bolanda live na ya hier ayaki alongoli komba fali ayebisi batu botika komba fali bo comprena kinga bien te nyoso tu onga na lobaki ke akoya koloba boyoka kika yaki kolobango na kosi ona kosite ayaki koloba mais siko batu na ye o ba travailler na ye nde batindi ye ke kende kolongolelo kwa mama Congo nga l'essentiel compromis elle a fait son sali otoyokanaki nga na kenanga asa l'église na ye et talibisote totie kaka barrage na makambu ya fali ce qui est sûr c'est ça na kosa te conscience na yebi vu ka na conscience te totikelo siko terrain yom tozo prêcher dans le pardon faut ala exemplaire yaka kolongola niki yaka penza sal ko sala ngona privé te comme eso yena réseaux sociaux ko kende susu na privé te yaka ko ebisa biso rôle au joueur pembeni ya niki. C'est toi qui as mis le zizani entre Niki et Nana. Certes, bah qui bambanda oui, mais qui bombanda na bango et si là qui déjà parce que Niki a qui chemin naé et fallait avait continuer aussi son chemin avec Nana. C'est toi qui es venu mettre le trouble. Ouais, vous avez vraiment trouble fait. C'est qu'on peut continuer Moussala Nzambe bien. Il faut que l'on le loko wana. Ce qui est sûr c'est ça. On comprend un tina. Ngelo na ine saka batu nzamba za na kati noté soko commence à compromis na batu o komi ko fongola live po na batu il y a plus de Dieu parce que live a lobo fongola po na nga live a lobi na soir o fongola ki na makambu to lobana ki o fongola ki na compromis que longola komba fali biso pete occupé yote o fongola l'église na yo o yaki otosaki le longa na sukuna te l'essentiel est o longoli fali na buzoba na yo na kimutema mabe na yo point c'est tout.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.